ekili 15 heures ebimi lisusu bakobana kobeta makasi ki biso kuna na manianga tozoyoka kuna moyete me bakosi o bazosala tire kuna bazoyekola systeme ya guerre nzoka yalaka guerre ya komona yango toyelaka soda moko yalaka na tango wana nkumu na ye misuti di Betiel asali mukanda na biso na manianga lobi bandeko bobondela makasi awa bituma makasi ezali awa bato bazokufa guerre ezali awa bato tozoluka nani Simoki Mbangu azolakisa biso mboka ya bule me tozomona yango tozomona na miso beye miso kokate koboma yango na to sengi na bino bobondela makasi batata ba maman bandeko balandi bokundi ya likolo eko elongwe pa ya ba juif yango yo eye pa na biso na Afrique nzoka nde makambo nini emonani na Afrique ba signe ya Nzambe to les attributs divins ba signe eza kolakisa présence ya Nzambe emonani na Congo kati na papa Simoki Mbangu. Omniprésence, omnipotence, omniscience, éternité, immortel, makambo nyonso eza kolakisa ba signe emonani kati na biso. Nzambe ezali awa na Congo. Ya liboso limonanaka étoile moko para kobenga kombo Comet na 1910. Comet wana ba mindele balandelaka yango kino ya kotela awa na Gombe Lutete elembo munene yango wana ba missionnaire protestant ya kosala babuka munene ya vula ya Gombe Lutete batie mboka na bango na po bayeba si de wana tomoni elingi koloba nini taba vandi ko na 21 ta Simoki Mbangu abimi. Et soki tokepa ya ba juif makambo nyonso oyo emonanaki oyo econstituaki royaume de Dieu epai ya ba juif na kati ya ancienne Jérusalem bandeko balandi lelo oyo yango oyo emonani kati na biso na Congo yango na bandeko balandi esengo mingi eza na biso soki toye kati na éveil kimbongiste po ete tokoka kopartager soki toye kopartager na bino ezali po esunga bino nyonso topesi eza lokola ba grande ligne oyo topesi po ekoka kosunga biso lokola aide mémoire po ete mutu na mutu ameka kokende na mozindo na tina ya ba recherche po toya ko découvrir eloko nini oyo Congo ebombi yango na bandeko balandi tolobi mwa ebele yango na conclusion na biso to liloba na biso ya suka oyo ebongi to kangango lelo tina na masolo na biso ezali nini bokonzi ya likolo elakamaki epai ya ba juif yango oyo ekokita na Congo. C'est donc en air de Congo que le royaume de Dieu est révélé en ces temps de la fin. Or, si au commencement était la parole Dieu, et que Dieu est le commencement et la fin, c'est que la parole Dieu doit être à l'œuvre dans le monde en ces temps de la fin. Yango wana batata ba mama bandeko so toza kosenga lelo ba congolais ete ezali kambo munene oyo mokili mobimba eza kotalela biso oyo ngai na yo peut-être que tozana nous ignorant yango tokoki ko continuer kozala ignorante pamba te lelo yo soki totali ba signe nyonso elakisi biso ke tokomi na suka ekomi tangu Nzambe aye pona ko réaliser œuvre ya Molimo Santu oyo aye ko sukisa makambo bongi aya pamba te ye mutu azwa koya kosilisa makambo nyonso makambo azaya kosilisa yango oyo nde toza kotanga na révélation makambo nyonso ekoya kosila po ete tozwa mokili ya makambo nyonso tu ezala ya sika yango na bandeko balandi esengo mingi kozala kati na biso soki toza kosolola me ebongi nde tosolola toyoka pe tokanga tosalela yango pamba te mboka na biso Congo pasi oyo toza komona eza likambo mokie eza mama na likambo kati na biso toyeba nanu eloko nini oyo Congo ebombi to exploiter yango ebongo nde na sima tokomona résultat nini ekoya na Congo résultat nini ekoya na Afrique pe résultat nini ekoya kati na mokili mobimba yango wana bandeko balandi
tokokontinue kopesa bino promesse na mikolo eza koya po ete toluka lisusu todevelope pamba te nyonso tolobi topesi yango neti briefing si fo tokende na mozindo yango wana ekozala malamu posa na biso ekozalaka bopusa na pembeni na biso boya tosolola botuna mituna ndenge ntango nyonso tokopesaka boîte ya email na biso éveilkimbongiste@yahoo.com et puis site na biso officiel ya munene soko lingi ko apprendre pona Église Kimbongiste, to soki olingi ko apprendre sur Papa Simo Kimbangu, to kende bongo na www.ratelki.com. Soki okei kuna nde okokuta makambo nyonso ya solo batata ba mama bandeko balandi ndenge tokuti koloba bokonzi ya likolo ekoloba epai na bino ekokende na libota mosusu oyo bakobimisela yango mbuma ngo ezali nini oyo biso tokobimisa ezali bongo bolingo mibeko pe misala tala eloko oyo ekovalorize biso pe mokili mobimba na kombo tata ya mwana pe molimo santo. Amen.